Sankara, collègue dans le service, parce que vous allez. Porte-parole les bandits na Wenge. Bon, il porte pas les bandits. Kofi pas à légende. Non, Azara peine un groupe de musique. Aïba un jour à cause de porte-parole na vie. Aïba là, tu parles de Kofi Olomide. Kofi Olomide. Yo mogo journaliste. Pour yamba porte-parole. Et bandit l'ouap. Histoire qui porte pas bandit l'ouap. Yé moi Azara un orchestre. Pour nani Azara porte-parole. Est-ce que mon tanga go zalura leader na bango? Mon tanga go soana innocent. Mon tanga yesu aza leader Kofi aza leader. Ago soana na Sankara. Combien de fois bango bakiko samba bango na Sankara na vie? Ah na mili twa uto banda su Sankara na bango betwali. Na imba Kofi wana ndenga za wana vie na ye. Ya beta ipa papa yemba. Mutu oya laksa ko yemba c'est vrai king que c'est personne bakufa. Est-ce que le roi d'Afrique papa chez babeta lokeseni? Babi mama wana Wenge. Na Wenge za mutu moto ba iso Adolphe utako keso pe. Obless wa utote za lelo ba papa yemba bakufa, ba viking bakufa, ba papa table bakufa, ba papa badido bakufa. Okom utile roi icône. Obenga leki na ngai we rason yaka, leki na ngai jiboye awa. Donc ozata na niveau benga ta innocenté. On a un passeport ba pesa ki. Ba pesa ko benga bango. So mo benga bango zate. Ata innocent ba ko benga ta bébé butu alongwe pa fabrication benga te. Parce que crédibilité à vie ya mutu. Et ça déjà fouti. So benga na biso. So yé pa na biso na Wenge. O lapa. O mona pela ki na salaki mabe. Oyebi etangu actualité Wenge bandi pa 3 mois ya actualité abambi bo. Oh, le roi d'Afrique a formateur. Oh, tu es un formateur. Tout ça, une mission. Oh, il y a un formé ferré. Il y a un formé bité. La boule qui m'a fait retourner. Bon, bah, yo, bah, bille, bah, yo. Attends, tous les bas d'Awenge, n'a pas chidé, n'a pas Melia, n'a pas la cosse, n'a pas fait, n'a pas c'est le bas, tout, bah, les gars, t'es babité. Tout ça formé par ouais, Sony, Obimi Soba. Première fois, le Soba, Obimi Soba, là, monsieur l'ambassadeur. Ambassadeur, première fois, le boss, Obimi Soba, voilà. Zon parle. Premièrement, le bosso à l'axe président, titre pesa inga, mamuna bando sala ya yango. Masalanga esko sali yebeza eza nango di wati obi manao. Ogoso bangote. Be foye la batuka ba jena bino ya busoba. Olugo saka lo wa lo mobo yoza nani. Mobo pesa bomba ba pouvoir mobo. Asa aigle non. Aigle nani? Ya Bukavu beta. So le faire quoi fada za kiskana mutali boso oyebisa batu bozo boko tala ka to ke no pite yet boko bisa musique ngo koma en mo lo raso ende en no sale simba te batu basala copy wana pe simba za wera na jibe ya ma polémique bango simba te on te ba on faire simba so moi no zo pe tali solo wana atana histoire ba porter parole nanu batala été voilà merveille Rambo d'abord muto betela nga avant da lo nga bote mo ngale na vandi boy na mobali ya vanda boy oh porter parole vanda bote. Mais tu as ce robot tata 17 bana. A panzana na ndia baje. Bazo po baiti. Na identité pour papa na kima déjà. Papa na kima que ça le que père na ye akima ka vient d'abso mon pao. Ce qu'on a récupéré moi na ye. Yo comme utiliser la vie. Zomban au Salama à Dubaï. Allô. Ils sont là. Mansa Musique et Primus présentent le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au Stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG, Y'a Bisso Wenge. Prix 5 000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique.
Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure Hydrocore valables 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo, pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Alors, très chers fans, c'est là toute personne qui nous regarde à ce moment, c'est votre jeune journaliste d'investigation, Enoch Binta. Baï Congomani, baï ba surtout Bolanda Kabongo, Congo Mokili, baï ba surtout boza abonnés, même pas aux abonnés, mais Olanda Enoch Binta Tonto H, votre jeune journaliste. Très chers fans, vous savez tous très bien que non, bisous doit toujours censé à informer bien en temps réel. Tu as censé à koluka bato pour être to beta banalise mambi matali musique yamboka na biso. Alors pour na mokolo moi lelo to ko tambola toujours pour être to zwa bato ya wenge bayi wenge. Alors na mokolo moi lelo bongo to ko sombiti nya mambi matali actualité na mona mboka Papi le Prince azali bongo porte-parole, il y a un Guillaume Mamakanda Wiranson, autrement appelé Ya Noël. Papi le Prince, bonjour. Bonjour Enoch. Bonne santé. Par la grâce de Dieu, ça va. Donc merci Nayo, merci Nabatou Bautalabiso. Là, on a rose à l'ingrate et au banda parole, ça pourtant, on a remercié mon boss, Oazo Talangano, on dirait qu'à parler au rançonnique, le big boss ou rançon, le roi de la forêt, monté, ma maman si déjà m'en pata, maman Botaba, ba dika, américaine, américaine, exaucé na gladi, ba kenan, États-Unis, ba distinga. Tala degré, na ba John Sina, ba umotale, bana le roi de la forêt, bana le roi de la forêt. Donc, c'est-à-dire, merci Nabango. Merci à mon grand frère propre, archevêque Bem Lobobo à Paris, mais c'est zéro fainéant. Pourquoi prendre à mon grand frère honorable Timothée Chimanga. Et puis, merci d'abord à la place au Bayambibiso, tout ça, à Nakato, Sankoro, et pas maman joli, ou à mon petit nanga Yannick, qui m'a servi. Donc, c'est-à-dire que ma question, c'est la réponse, c'est ça. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à ma question? Sans exception, nous sommes là. 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 Mobile vanda boy. Mobile vanda boy te. Wasuni osumba vanda boy. Kana biso ti mobile vanda boy. Mobile vanda boy te. So mobile ko vanda boy. C'est ka pasuka. Mon ami, c'est quoi Papi le Prince? Même grave. En fait, nga linga lelo, mon émission to sala wana. Ba c'est pas en trop. Parce que émission le to za pena direct au beta pena to beta to longo to beta to longo to beta to longo parce que émission le non c'est pas ça Karine Yama. Moi émission le lo. Karine Yama c'est pas moi ça na beauté le roi 18 bébé na rata berceau. Seigneur Karine. Karine Yama, Karine. Le Michel le bas de Barossepela. Ba Natacha Gola Barossepela lelo. Banadette Boma. Ba Blandino Sako. Ozompa. Lelo pena na sepeli sabasi. Nazo sepeli sabango lelo Michel lelo. Alors, tout béton masolo ya wenge Papi le Prince, Wiranson a bété en Afrique du Sud, Toloba Kiango mais arrivé à Wiranson awa. Makambo ko kenendeni par rapport à voyage na ndenge bazoni na kin. En tout cas, ça vraiment d'abord merci Nayo. Afrique du Sud vraiment c'était tombé. Donc tu livrer des concerts, tu bété na Cape Town, tu bété na Katia tu bété sous na Sidaf. Donc là tu bété na Jobek, donc c'est-à-dire quoi, vraiment c'était bien passé. Puis Oeza Graf étant ambassadeur de la paix à Saïla Moussa comme titre à Kendaki à Solo là qui n'a pas combattant parce que les artistes moko congolais moko depuis histoire yo yebi ba combattant ba boya ba to beta ba concert libanda donc Mouta Ozati c'est le roi d'Afrique qui est l'ambassadeur de la paix Oeza pena ba tuba yebi 3 fois titré il est l'ambassadeur universel de la paix ambassadeur universel les enfants soldats ambassadeur universel ya Croix-Rouge azui ba titre na tchango animi ko zeko ko meka na minute to na boto apena ba combattant baza awa to na maître ba isa kuma awa ba ona easy zon pa baza ana kisasa donc c'est-à-dire kindaka solo na bango atalisi bango
et mon singa famille et ben dans la mécata tout ça toujours bandeko parce que les lots tu peux être combattant dans la Belgique mais tata moi c'est na vana na kisasa donc c'est-à-dire makila nous la kin tu peux être combattant dans la France mais moi na maman qui n'a signé aza anakin donc c'est-à-dire makila nous la kisasa rose en Europe rose en Afrique d'ici rose partout aux États-Unis mais descendance ya vie na yo et ça na Congo donc c'est-à-dire nous sommes des frères ils ont pas solo na bango et puis ba combattant ba comprendre na CPLA parce qu'il y a un leader ba combattant a tout na ki ba ndeko d'abord ba question abi ndenge ba ndeko na biso ba bunda na forme fort de se bunda na forme est-ce que bon mission ou beta munduki ndenge bazo kanga miyibi tu bazo yiba o bazo benga o détournement ana kati chef des okanga ana na Kenya na gouvernement si ba kangi mission donc c'est-à-dire que bango bazala kati kopo wana ti bango kopo na bango za musique so ba beti ne ba lesi ba dibota na bango donc pour moi c'était bien et puis le roi de la forêt au suya munene akendai ko assister combattant ou akufa wana na Afrique du Sud akuta na mwasi na bana ati o esengi ati mo lichocho donc c'est-à-dire yangwana idwana yenango awa na minute moni concert ya le 30 juin recette tout o ya concert wana ba ko diviser yango basola na producteur Amadou Chabi bakende moni bande ko namso farde se ba bunda na kata fonkuna basi na ba baza ba pesa bango bon artiste tout ba kufela mibali ba mama veuve nyonso tout batikala awa il faut basunga bango donc c'est-à-dire que concert on est à concert ya paix concert ya unité concert ya réconciliation zompa au sanko vanda boye talaka na minute to sola no boye wa ucho ya awa après combien d'années il y aura l'isola Lumumba ba bien ina lino ya Lumumba aye ko ça parce que biso to colonisé par ba belge nga les porteurs nos otanga na ki mwenza kuna na ndo futa minerval na franc belge zompa so roi kutayi so pourquoi pas bolingo Jésus na kata Congo Jésus na mokili s'il vous plaît elle na kata mokili akuti 10 commandements de Dieu amoni zo ambrier bat englobant en amour du prochain moko amour du prochain donc bolingo tonga nous tous bien yo linga ngana souffrité c'est toi na bolingo nga personne na bolingo no nga yo souffrité donc c'est-à-dire quoi vraiment ça a été bien passé yango moni et keiti na bande ko na biso ya poto yo moni ba ya Laurent Sokoko ba comprendre que bolingo faut ça là parce que biso mo ka foto tonga mboka na biso po se to tonga ngote na na tonga la biso yango moni papa la biso Fachi alobaki boya to conduire mboka oribo ganga libanda oribo chama kelele so pe nous a besoin bolingo ya mboka do sani pusana donc c'est que yo c'est pe na réaction ya Laurent Sokoko bon il Laurent Sokoko à comprendre que tout est vanité ya o sala nyonso tu na mokili ato tongi ba immeuble suka na oni ba kundora na 1m80 oye kana cercle moi mukebo yo ke na voiture est-ce que habite nga na vie na nga pour la soma voiture o batu tu ba soba ba voiture na vie ba tchaka ba fière pa ya batu et le côté voiture yo memeza corbillard oh ato ça ba range et memota corbillard mte mema oti vous me faites bo soma corbillard o bo soma banini nga upo na nga fona soma na corbillard pour corbillard neza ami privé na nga o ekokina nga tina na dernière ni na nga eza rangite eza on a soumission ni tundra te zompran bat bali ba nyali ko ya ka oh tous abi bat ko OK nous ba Dubaï mibali so ngai kutu na kenda Dubaï ya tongo oyo yebi je suis le premier porte-parole o ya banda Dubaï ngati bazo benga papa ki mbuta po bazo copie ya ba ketch na kata Congo epem mundelo wana na vanda na mundelo wana bongo moi la cause tout na voiture la cause ça premier artiste Misia Kota no wana kata Congo na kinse la cause tango sombi yango apesa avance atika ngo awaya ko bakisa ya zonga kisasa mundelo isanga yebisa misele mna longo longo e kale nga place le presse wana sikoyo voyage wana la cause ayebisa nga bo abisi artiste pour monika ba mindelo ba raba wana bango ba bika biso tout ani tant ba présenter pas d'amour abi dans la frère ya la coste watika mutuka
Habillé bizarre, mais c'est un binaire qu'on l'a nga place parce que la cause appelle ça avance. Zompal, à Zonkin pour abattre ça. Vous allez bosser au Tano, c'est la coste. Il y a un monde à maison mère, bah mission à biso, bah indiquer tous les leaders. Oh, papa, tant que Marie-Paul a gagné maman, on dit tété, bila est nangote. Bossan, bila est nango. Tant que leader a gagné maman, bah 600, faire rien nango. Bill Kouta na Ferrari na Congo. C'est l'homme qui a côté de Bosso, nini RAV4, Vitara. N'a été sans comprendre. Babindo me Moutali Bosso à côté de Mituka Oya, Bami Swamine Loana. Zon prend peut-être sans comprendre. Donc c'est-à-dire que na Wenge, Bisoto Yana Nyoso. Papa mba abeti Nzembo di commandement. Na nini Kula. Zon prend. Véwana, J3 là. N'était pas comprendre. Donc, c'est pas la vie sur les de bateau. Je suis la première personne à son catch. Avant que tout, catch est na Congo, pour papa qui m'a abîme sa prise, qui est catch comme couleur jaune. Tant que je suis cop wana, ngana vandi na mutu wana. Tu vas na bana sasu. Bakiki. Zompan. Donc, c'est-à-dire que babiso va battre, moi, faut pas payer sa biso par respect. Ngako bako parrainer ngaine na na boy. Pesa makambo. Karine Yama. Mon ba papier les princes. Ba batu mon pena que ba papa Fachi, ba maman Denise ba bengi nga. Papi yaka to parrainer o. Parce que na za mutu oyo na vana na ba papa Sassou na 2003 na 2002 na vandi na quotidien na ndako ya na koda na présidence parce que na 2003 ba mbara biso na résidence c'est pas papa Sassou donc na concert moko wana na yeba ke biso to za hôtel Ntsona Ntsona quartier matin zaki na hôtel à Tour mais ça ka immeuble moko Bo sanateur ils a immeuble moko en face il y a Tour Mbemba ils ont pas ça ka immeuble moko na ndenga liboso hôtel Ntsona na ndenga ya sima hôtel à Tour au quartier matin Vandaka. Après concert on to beti ils avaient payé époque na boga ya ba kermesse biso tu ko to beta siko na masamba débat ils ont pas tant aussi ici ba zone si quartier matin zonga Kisasa wenge musique maison mère et ya résidence c'est pas ya papa Ochombe to y papa Ochombe to vandi to so solo là donc pas to lié to meli ba no pesa ba to enveloppe papa Ochombe simba nga boabi en tout cas c'est la bénédiction voilà tant to uti ko zo le roi d'Afrique Afrique d'ici na bakura mon koto ko pesa ba trophée et pas papa Kabila les pères ngana le roi d'Afrique to kutani bo Kabila les fils to y mission et pas Joka Kabengele Joka wana c'est aux appelants parcours le rapport pour les belés et belé sans exception ngam na zo biso ngaya ba ba masa na ngai na biso ba masa na ngaso ni to betano maso ba porte parole faut benga Sankara il faut benga Mosaka faut benga Roger Ngando merveille ram yete mais il pas porte parole maman yete ya rata bon moment bon moment quand on a betelo ba histoire tangi Mosaka JB puis un grand leader tangi Sankara collègue dans le service parce aux amis il porte parole bandi na wenge bon il porte pas banda Kofi pas une légende non azaka peine pour beta musique aiba un jour ko zo porter parole na vie na aiba kate. Là tu parles de Kofi Olomide. Kofi Olomide yo moko journaliste po yamba porter parole e bandeli wapi histoire qui porte pas bandeli wapi ye mo azalaka na orchestre po nani azwaka porter parole c'est wenge mteye ko kabana wenge ne ba porter pas babimi toujours en normal parce que ton na ba ngai Sankara wapi tout ça mais so merde ton na ba nani Mosaka na lobina Roger Ngando BCBGT yango te qu'est-ce qu'il monsieur bandate so biso to banda makambo wana siko yo ko tiana idée ndeni bango ba ko yiba idée ya ba biso pe photo ça porte parole mais porte parole boso ya zwaka pe massa na biso na Greco to aka 4 faut le bien Kofi Olomide tango zo ba ye wana Kofi azwa massa na biso Greco remet au format ngboy tout ça Sankara de compta Papi les princes Blaise élément Mbonzo centre ville osko ya zwaka massa na biso akufa personnel zobosi wa boaka petit na zobosi ba petit ba lembi ka ba kanti ba lebu de blanc il y a que soit des zobosi comprends histoire
Donc c'est-à-dire qu'il y a l'anda histoire. So moi nous autres états lisolo na atana histoire ba porte-parole nanu batala été. Voilà merveille Rambo. D'abord muto betelanga avant d'aluanga bote. Moi ngane na vandi boy. Na mobile ya vanda boy. Oh, Porte-parole au vanda bote. Pe tu as sur robot tata 17 bana. A panzana na nda ba jeter. Zoka père na comme on est wingi. Papa botier, papa botier. Au moins ni bilo musu boy ba kata. Yo ntina na ka tokese balinganga. Or ba zo prise. besoin nini? Bazo prise. Ndeni expliquer biso. Papa na ye azaki atala ko ya kofi. Akima premier papa qui m'a porté ça papa ba merveille. Titi oui. OK. Papa na bango azana puta otalanga akima kofi na poto. Ye mwana kofi ka mta memi. Azo pesi mwana e amemi. Donc comme na éviter de Tozo ngana loro lobaki na surprise, je comprends. na bien Del Piero. Morino. Oh Del Piero Morino. Zombra. Hein? Donc par exemple, il a besoin de papa là-bas quand même. Bon, maman, il a besoin de mon bande. So, bino, bokanga famille, bokangi mon bal à batou. Bokom, c'est le rôle privé la bino. Na yo papa, na mwana, na bakoko, po bokena. Nga yi penende na aboy. Yo singane na aboy. Le roi de Fondezana. Ame ma papa na nga. Personne nga papa kufa. Bon, grand frère na nga lobobo. Ame mie poto, ame mpenga. Na olinga de. Yango ito comme na ni royaume beni. Isimbada. Nzoka yo za la prise bazwa yo. Oye bateo kataka balinganga batabwana nga oye ba yo bien loko bazo sala loko ko zwala suka Loro nina ba sala. Tango lo ba prise wana zala un peu clair sans nani Papi le prince ngali noko parce que ça tellement clair. Tango lo ba prise wana cela veut dire que je comprends pas. nazo expliquer bien que ndenga zana zana prise zomba aka tsatere balingaka makasi balingaka makasi te bazo po baiti na idete po papa na kima déjà papa na kima ke zalo ko ke père na ye akimaka vient na somo pao siko a récupérer moi na ye yo ko utiliser la vie zomban au salama ma Dubaï. Non mais ça juste bolingo parce que tu as ba trophée sous Kofi Azwa et ça landa ku ya merveille Rambo. C'est par amour ça là bon ya ça landa ku ben il vient na missionner azwa nda kwa cha isikana aibi manga masala na katanda kwa nati ya za da ya za bela mbonga uzwa ya futa ndako to za be batuko après ça tanda kunana ndako ngo ya yete yopo yebi yango ki yete akoisha mo vanda kuna yemo d'abord na za na affection ya papa te ya mama te ayeba ka papa te mama ta moni papa ba kuna parce que ya kole pa ba koko et pas na bango za so comme la cheche olegi ba o ya nini ya chez les boss lupango o la ndio no mona porte mamuke akole pa koko petit na ngata no uta ba Dubai na utamwa na iboy merveille Rambo petit no petit na ngana ndeko utamwa ni biro na ngai biro na ngai na lekine nok zompana soke okiti na super oye na libanda cheche na susa tuana tuna ba masa na ngawa ba biro de ba mabanga zompana bakata fumbwa ba soke petit wana petit na nga grand frère na Akim andova na awa na soki na Kigoma awa na nina wile awa en face ya grand frère na nde pa bande ko merveille soka lali kuna te ay alali awa so donc ndeza bo yakola na éducation ya papa na mama te zompana bazaki na ndako fixe sur la tête azana fixe wapi akole pa koko zompana sikano zo mona ti bazo zo ndako wana petit na nga eza ndako ya mopao ye mo ya ko saba faire na ye ba pourquoi betito ba tio ba yubi yovana wana makambo ya sala ndako wana ye mo kamta yebi nanda sala ndako kasi ayebi nande batambola kana ye mo ayebi mamu ya sa asalaka ya ko zo ndako ye koko la banguta zakuna ye mo ba buka eminu to ba buka eminu ngamna kelo seigneur pardon akose te ba yibi ngambo mwe pale kila ngai Enoch ba buka eminu pa ba mabanga kino tuna ibo munda talika na TV chape mabanga chape mabanga mutu na ngai ya biro leti wa ba masa na ngati bona kata fumbwa to me vezo le kana TV na ba minu ba kangai ba nini bozo ba menasake ba menasake na nini akose le lekine na ndao ke ote ba yibi mbo $2000 yana $2000 na ndao o tsikwa yekuta lekine Enoch na ba kata fumbwa ote ba yibi nga donc façon bimela na ndako ezalaki te bona si bazwili ndako wana fa kende kuna ke osala musala efesinga sa asala musala nini wana siko pa bimala ndako bien anya fete siko
abandi da pas koko na ba kosa ba binga $2000 yo to vana no muta pasi awo $2000 ngozu wapi zompal nde aye akuti sko leki na Enoch petit na nga zompal kombo ya merveille obiso to benga ka etuna ikone ambiyu ambiyu le bon pena la très na zolo bango ya kuda ambiyu benga merveille ka ambiyu akompaje yo yebiye pokomba oto batizayo to benga ka ye ambiyu tango yesu ko sala démonstration ya ko fentelo we pa petit na yesu ko ba bansa nga ba mabanga ba nani ba kata fumbwa zombal ba sepela te tara mabanga liboko wao premier likofi mini nyoto kitana se pecha yako lela na yela ba mabanga bande utele prince pichona déconner pichona ko mona lo wayi ko pa kofi lo wayi ende penana bo pichona zo yako lo ba ye mbongo ni yako zana ko penana ya ba $2000 ye na pasi bon mama ba ukoko na baunda sana mbongo kutu ya pasi ukoko na bango teka ale sai ayo lo ba $2000 nabi botiki lo kwana ikoma ikutu bango mtoke na ngona baninga bi mais va itika otobotika bo ranger tozo traitement na traiter ndera sana mi ngana yepsi bango tika ngamo na suis chargé ya traitement na ye ya merveille ambiyu na bandi ko traiter ti minu ne sai nini isongi botu na ye nana traiter et puis na kenene au hôpital la cher Seigneur ce ko yeba ka jour muta wanga na vie fallait pas au salisa ye na traiter na zo charge ya traitement mone na bo lobi na saki para bango lopene na olonga boto ka bona ke kuna parce que nani maître bay anakin moi lu panga ba kangam na flat ya leka maître bay ize zompran wana na face à Régis des jours na super wana donc lopene on sala wana pour mikolo to za na maître bay to sur la belé tellement na aucun États-Unis na maman na biso si des jours pata toujours sur la ne maman belé donc comprendre hein bon ndé to sur la makam donc c'est-à-dire que ils en ont TV bat balandara mutu falo baka pona oloba na vani normal on va normal yeah quitte comme le problème né Kariyama quitte comme un problème so moni mobali asa émission anga ozara boy keba elo ezate convient de lo ezate mobali faza normal mobali pena pas mobimba Tolandi intervention à merveille Rambo à lobby que non citoyen azobenga we ranson citoyen Noël tango ko ka bongo ko sala ndeni patron na yo place oyo que non ozo rappeler chaque fin du mois li chocho oko boko la bana ba tentira malamu ko vana na Willery ozana frat msusu na mbongo oyo ya musala na yo mais président na yo ba ko benga citoyen na ba bi que non te oui ranson mambo to lobara akomango na papier atinda Sankara bokeleka bo bando ko maman na papier ouais ce qu'on a ici d'abord on a ici qui a collé l'indication à ba parenté ngam na ici avec aibi papa ta aibi maman ti kala forme merveille le rap pese ba bomina le papa et puis ndanga zana amena ba chafu na ebele santé ile na matama santé na matama tama vera mo mela ba chafu bongo yo kanti santé ya kanti que pour être porté par il faut ça monene ya matama mte dai aider na matama leader na bango na onda zawana akoma na tota na vie na pour leader bango ko sabiso atanga na Sorbonne soki wapi ko sabiso est-ce que mutatanga ko zaluka leader na bango mutatanga ko swana innocent mutatanga yesu aza leader Kofi aza leader ako swana na Sankara combien de fois bango bakiko samba bango na Sankara na vie na minute auto banda su Sankara na bango étoile ba tu Sankara ba sa États-Unis yé pa ke kaka tala dégâts leader zoban na mutatanga te na na façade ce qu'on est rançon le roi de la forêt au bandolo balikambu silence on a dit que oui rançon na mona yes ce qu'on est à cause biso na Sorbonne il y a le roi de la forêt tout ba yebi ana ki ça c'est ça ici zompa il y a peut-être mon ata diplôme te zompa kabilo baloba ce qu'on dit diplôme o ya la biso ya ko duka ba problème na batu depuis ma musique et banda wenge jamais calculer quartier matin kaka bangonde ba calculer ka wenge quartier matin c'est latin matin zompa
Wa ma kofiti. Donc c'est-à-dire ndenge ba ya wana na vie na bango. Ba onde batala le roi d'Afrique. Le roi d'Afrique tala bango te. Et puis le bato obo bundisa. Mokile yebi bozo ngabo changer soit o ekosika ko changer te. Zompal. Mokile yebi si c'était pas la clan Wenge, mboka biso nga vivre te na musique. La preuve année, je te dis, ceux qui le Afrique n'y a surtout beaucoup misaka et vivre na ndombolo. Ndombolo na bokango Kaluchi. Mais tu comprends? Kaluchi a dit Wenge te. Parce que ceux qui bango tout ba vendre, bazara ba musiciens. Wenge des ali yebisanga. Ye nani ma Kofi wana ye na azana abeta ipa ya papa Wemba le prince maman Kofi si ma Kofi abeta papa Wemba mais maman bon déjà ça te ma Kofi ngai mama te longola nga mère en tout cas père son âme wana pe nga kota ba maman na nga kuba ba kota te wana pe nga pe maman nga kufa nga on fondé de père et de mère so na le ma tana sola ma solo na nga kuchaka ba maman ti pona isa yo ke ngai ba mama toi malongi nyon surtout ya monde ba olandanga balinganga na président na biso Herbis JB olandanga alinga kukuta ba mama te ma Kofi ninga lobi na ba mama Kofi te ma Kofi na ma Kofi wana ndenga za wana vie na ye ya beta ipa papa yemba mutu oya salakisa ko yemba c'est viking que c'est personne ba kufa est-ce que le roi d'Afrique papa chez ba beta lo keseni ba bima ma wana Wenge na Wenge za mutu moto eba iso Adolphe auta ko keso te obles wa auta te zate zompran bazana passé te ya bango te na auta lo keso ba na ngote so ya za na passé na ye na des choses comprendre donc ba ndé mo ngoti on a monsieur l'ambassadeur ya nini la culture en beaucoup na bi le maman donc c'est-à-dire qu'on a sur le maman wa biso PC trophée, PC pardon, PC passeport diplomatique qui diffusé na étendonné surtout sur internet, médias en ligne, télévision presque partout. On en a parlé. So à rendre est-ce que président de la République nini Bozoba ba PC trophée à Bongo pour le ko salela yango yo nde to comme na pouvoir ya kovanda lelo ba papa ba kufa ba viking ba kufa ba papa table ba kufa ba papa ba dido kufa comme utile loi icône obenga leki na ngai we rason yaka leki na ngai jiboye awa donc ozata na niveau benga ta innocenté wana na passeport ba pesa ko benga bango so mo benga bango zate ata innocent ba ko benga ata bébé buchu alongwe pa fabrication benga te parce que crédibilité à vie ya mutu eza déjà fouti so benga nani o sela ngo wapi siko na yo nanga toza siko bato yo ba devant TV ta la biso nana ke ko sala réconciliation ya ba combattant le roi d'Afrique so na seli le ki ambassadeur ou raison donc ya osai la monte pour mutako yamba ozalati donc yamba ozate ozo sola na ya Laurent Sokoko o enregistrer pour publier est-ce que ça a sens pour ba ba conversation la bino ngana ibengi ta ke frère nga aya ya peut-être na boye bano ananda ko mo lo pasi tinda mo loko nzoka yo zuelo wana po san ebi malibana ebi mandede pour bo sola bino mbale so ngai la bimisa wote c'est yom tobi obimsa siko crédibilité ni waki ambassadeur na ye donc au sali nini on nyokoli gouvernement mutema mabe parce que mon gars da juba suis passeport gim ça suis passeport vous en parlez te vandi bien gim ça suis passeport nani da juba passeport yoko quitter chaque jour m'appelle badi président la bien bo pesera donc ba PC ngo par pitié bo pesera parce que amboye m'appelle ki baka magalu tango azwango l'ancien président de la République qui a signé le Ronasana Moussala. Or que conseil le 30 juin. Peut-être qu'il y a parmi ma première action hier, na titre na ngaba Moussala. Non, conseil faut qu'il y ait boy ngamo fona sala bani, il a expliqué que bani Moussala. Hier ga to ba PC. Premier événement liboso bandi ko combattre magamu ya ndule. Abanda biso biloko en avant. Moi biso, soko hier pa na biso na Wenge, o lapa. Au monde appelle qui est dans salarié mabe. Oui bien tant actualité Wenge bandi 3 mois y actualité à Bambi bo. Oté le roi d'Afrique a formateur té. Oh té oui reçoit formateur té. Tout ça une mission. Oh y a ko former ferreté. Y a ko former bité la boule qui va faire to ba bon ba yo kai. Ba bil ba yo. Ataka tous les bana Wenge na ba chide té na be melia na ba la cosse na ba faire na ba c'est le ba tout ba les gars té ba bité tout ça formé par ouais Sony. Obimi Zoba.
Premier bord de bosso. Soit Bimiso Bala, monsieur l'ambassadeur. Ambassadeur. Premier bord de bosso, Bimse Iso Bengwana. Zompad. Premier bord de bosso, Alexis président. Titre au Pessaïnga. Mamma Bando Salaya. Yango. Aïe na deuxième. Voilà, monsieur l'ambassadeur. Bobby se montre à l'ambassadeur. Yo, bégué, monsieur l'ambassadeur Lelo. Ngana leader à l'ambassadeur 3 fois. Avant, il passe au moins à Kala. Pena Kongoti. Ba parrainage. Yo, dem so. Quoi rouge, ba parrainage. De toi, Manzebou, ya UNICEF. Quoi rouge, UNICEF. Donc, on a vu tout Congo, tu es barouti. Na président, mon père. Aïe, baté, comme président de la République. Oui, bien, on t'est. Déjà, le roi de France est ambassadeur. Merveille Ramba Lobi, que notre temps Wenge Panzani, oui, Ranson a été soutenu par Kofi Olomide, voire même Bilama Msobandolo, te ou t'as pas Kofi Olomide. Et c'est taille, le roi de France, taille, mon nom, Kofi. Voilà, Merveille Ramba. Kofi, la table, la mine, et puis la poche, la bilo, est-ce que le roi de France de Bois, la touche, la mine, la toi. Yeb la malade, na basi, badin. Taraba couturier, na yeza basi. Ba mama do kito kwa imba. Ba so le roi de France, comme moi, ça, nini, couturier, na. Tout ça peut battre quoi ba me va mi tout na bango beba a éviter fa ya ba pc éducation ya histoire ya idéologie yo na monde ba porter pas o yebi no histoire te ya ngwa zo code na biso te code ngwa zo trésor ba biloba loba leader na bango ye mo zo lela na disque ya nga wega tsone mobala sivi ma mpata ye mo zo lela po amona ni po lela ye azanani azavie auto respecter ma casse par rapport à Simbaka exaucé na baptême. Fallait que soni ko soit na les rois de la forêt. Oza papa baptême ya mwana ya les rois de la forêt. Faut na soni to respecter ma carte. Mais comment est-ce que papa baptême ya exaucé? Au ko luka ba guerre na père a exaucé. Oh, donc il faut me dire mais même ta Simba exaucé na baptême. A soutenir les rois de la forêt. Au Simba kinde exaucé na baptême. Exaucé et ça maman musique té. Et ça moi na privé ya les rois de la forêt. Sori me va éviter pour prendre aux autres actualité au bando betali solo muta Simba exaucé na baptême et ça a confié le BD na PCD actualité a qu'est-ce qu'on bando boluke parce que boebisi aye parce que ils ont ma musique pour la musique tant les rois d'Afrique bandi une intervention rapide si on peut compter na muta soutenir biso c'est mama chala moi la preuve année une intervention rapide muta présenter Bill Clinton c'est chala moi bana betube kasser botala moi na bino Bill Clinton. Pour l'époque là, papa Chega Kendaki, tous les balous babaki pemene. Biso pesenga faut moulouba moura sala. Yo ebit. Mama cha, so on peut compter. Mama cha la moine. Nde montu o a soutenir biso. Donc a soutenir biso o batu tout ba yebi. Visuellement batu ba yebi. Zompran. Bébé moi on n'a pas yebi makambo wana. Zompran batu ba yebi visuellement mama cha la moine. Voilà mutu mo tayo betelo li solo. Soki mutu ko sala peut-être alobi ke na benga ki le roi d'Afrique peut-être na fortifier aux amona mobali courage là ça va. Mais na boyo soutenir le roi d'Afrique. Le roi d'Afrique ba kabona déjà batamona ba 500 ba gena ya poto. Ba ka ba bongo. Ba o ma de ba na poto yangote. Batamona ba 500 ba la ta de ba cher. N'était chose comprendre. So yo ya soutenir na bilamba deni. D'abord taille na bino na ikokanti. Et puis blamba yo là t'as pas critère nous pas critère oui rançonné pour pas critère leader na ngawe rançon so tali bilo là to mona ça pas critère na bangote et donc c'est-à-dire côté bo politique il y a Kofi Olomide des années et ça côté basi ne bloko basi agilité à cause ça biso monte ba auto réfléchir aya na podomo boyba ndé ba do se gabana ba komi gababa ba tuna pena me madame wana ya gabana ba est-ce que greffe mo tiko bi masiko yo comment na ngo gababa bi non depuis to ba non ça archevêque ba la lieti archevêque même le bobo ou bela on a l'idée à la lieti la maison gabana à tourner madame. Bonjour, est-ce que vous avez griffe beaucoup non gababa babi non tu bien mais tout le monde artiste musicien Kofi ala tabi to yebi ngote na maison abiso donc c'est-à-dire moi il a bilo ba lukuta talo ko créer na griffe à lukuta otala image on ate ala ta gababa est-ce que gababa ça et alors avec ça so olati vers cause so ba ye babiti est-ce que ça vers cause babiti vers ça noté biso na kata maison tout ça versus tout ça là nini James Couture tout ça là Versace on va se Donatella azoloba skoye bakina
Papi le presto clôturé. Moi, je suis au sala. Moi, je suis au sala. Moi, je suis au mouké. Mais avant, je suis au sala débat entre nga et Sankara. Pour hier, à cause de la ridiculiser, à mon avis, en tir rondimate. L'on y robert à merveille à cause de se sentir ridicule. N'ebso déjà na vie na ye akola na papa na mama te papa na bango premier papa qui m'a na poto ya papa na bango n'ebso te papa ba titi winga qui m'a na poto yo iba yong papa ba zaka tada kwa kofi yo iba yong yo bi titi winga n'ebso ke nga na vanda ka boye yo no vanda boye nga vanda ka boye te ye pas so la na ngai fa comme mobali yo mo comprendre te ke mwana mobali za mobali te yo robo tata di seti bana comprendre te vie pressée on a mon avis porté par pressé pressé comme c'est bon. Moi t'es un vangabo, t'es commercial. Papi le prêt, papa na fat, papa na belle mouchine, papa na prince lay. Basi pene bazana ba yebeke taille commercial yango. Et puis na mobimba na nzoto. Oh, ça mobimba. Mobimba mobala leader mobimba. Nga mobimba. Dala, tu n'as pas choré pour yebiso. Tout le monde dans la semaine précédente, Kofi Olomide a eu trophée à légende de la musique africaine. Analyse ni au ça par rapport à trophée bah ça y Kofi étant que légende de la musique africaine. Nga mona na ngote on a appelé analyse ça te. Nga na ibika ke na minute ba tout ba ota la publicité ou concert le 30 juin na chaîne na biso yango. Oui ranson TV. Oh, yango. Les qui n'ont pas de bételangai. Polo na lati. Ya we ranson. Chaîne na biso. Pour pas te beba ko sabino na sa chaîne botiko mona ngote. Même pas ta ndoto bolo na ngote. Bo ga na sa chaîne. We ranson. Oh mais Kofi ba sa li chaîne. Sana ga na kwa. O ya biso yango polo na lati. Ya ba mpe baluka polo batala. So ba lati pe balandika ngai. Yanga yango polo. We ranson TV. We ranson TV. De actualité. We ranson TV. Actualité. Oui, Ranson TV. Yo to la te lamba ba tu faire ça c'est maintenant nga ya biso moko. Oui, Ranson TV. Changer question. Ah, Zambe. C'est pela osananga. Musique yo. Biso bala mabele moko te. Ah, biso ra fan. Mais non. La biso dans le Bagawe Ranson c'est l'homme qui contrôle les territoires du royaume Congo. Systématiquement détient un pouvoir extraordinaire capable de guérir même les malades. Lelo yo fait rigola na kati ya prison na France. Tomoni message ya Kofi Olomide avant message ya Weranson. Moto na ngasko ezali bo. Par rapport à ba dire au Kofi Alobaki na mambo ya Ferregola. Est-ce que yango sali que Weranson a le cas loba directement que non dans 2 semaines Ferregola a robiment. En tout cas, il faut d'abord rectifier maloba parce que yé biso mamtoloba et ça après y était. Yé vina anga yiba kali kamba batu. Oh, nande anga yiba. Pour biso to postaka déjà, il y a repris ça ba courage na Ferregola mo na mobile. Nzela ya prison eza mutaku fité parce que ba papa m'appelle ba kota ba prison Kofi yango payer mo pa kota prison mabima ti donc faire quoi kota obima tant on sentir le roi d'Afrique dans une 2 semaines faire raison ça diba di bandasko angayi parce que actualité que ça le roi yi abima OK ya vivant bongo yo otika na jamais ko aider batu ya wenge pour wenge na ne polité yo zena ne ba edaka yo na quartier matin na pour le roi de faute en vie faire rigoler aux alibanda yo ozane logo baksa kuna te yo zena so bakangi yo otini mo na kiasa mbelio c'est tout zomban parce que az avocat yo utoza déjà vous avez bien yo de kuna mwasi waza de avocat likambo ya ina butu na moyi osani abima kokota bisote tika bisote luka ba avocat na biso hein pour yo ça déjà bien comme vous avez bien mi vanda kuna zompan biso skoyo ndeto zana to sala oya biso wenge to sala comme na ba singa edité wenge pesa na bino ba devoir domicile bo beta musique avant wenge est-ce que nana ozo yo vanda ma campagne les gars ba mouvança mobututi c'est le roi de fona papa chené ba oza to ba ina musique ba ke vanda ma campagne bon non les habillements minene wenge ba je faut ba la ta moi body moi jean moi nini moi relax et puis si ba tu peux vivre. Bon, non, les habillements minene wenge ba je faut ba la ta moi body moi jean moi nini moi relax et puis si ba tu peux vivre. Bon, non, les habillements minene wenge ba je faut ba la ta moi body moi jean moi nini moi relax et puis si ba tu peux vivre. Bon, non, les habillements minene wenge ba je faut ba la ta moi body moi jean moi nini moi relax et puis si ba tu peux vivre.
Boba na beta musique kunati. Papa ni andima yi mwana bala musicien. Ba menga ba voyou ti. Wenga bana mo batanga na bagombe ba sa musique. Ba mo sope bana ba si ya batu. Ya mbongo. Mama mso si deji bampata. Papa ba ngazani. Millionnaire. Ye mutalibo sa côté animation na kati ya kitambo. Mutalibo sa bo pito na kitambo. Mama si deji bampata. Papa Sacramento. Batu ba yebi. Mutabo butu. Siko moi sanan. Ya le roi de la forêt. Donc bino wenge bino fo boy dikama na wenge ataba ya lolo ne bazal ba yebi zongwan. Donc c'est-à-dire que wenge e dikaba tutu bango nyo tu ba na formation wenge ako sabinoté c'est le roi de Afrique qui a décidé que faire Fabima faire ça moi na wenge pour toi le conseil de 30 to koti makamusiko ayebe na innocent anga yiba actualité pour ya makasi lo yiba actualité mais ko créer do créer créer par actualité bato ala ndati non général le roi d'Afrique a créé le roi et bino bosani quand bien va la job le pona leader na ai sa leader na créé donc tu vas nané après ça ba idéologie nga so to vana le roi d'Afrique to vana ngana Sankara to baby ça représente tout so na do bete baku ta président mon euro et qui ne boy ça nga bete pas président ko kibi biso baby ça mutu so tu ba président bila kolo autour ba Nico Mundadi ba coach Nyama comprendre bodil manzaka CPI zompal ba Rossi Mukoko zompal biso ba Fatou Boavida autour ba Dona Monica biso to baby saka ndé leader mutu to panzie pena mutu so yo vana na Kofi kuna panzie pe mututi bo tata na idée kwa kana ma lukuta ona na bunina na lukuta bo kana ba bese. Voilà, tout continue à pour le faire tout le monde ba missie belé ba poster ba message na bango tout le monde moni. Alors réaction a fallu pour panabi que notre yo za moto la na mingi ba actualité réaction a fallu pour tant yo mona ki ngo to beta non peme na mambo la tant yo mona ki ngo sala ki on en tout cas on fait pas la fête quand ça brise les voisins. Sommes tous les messiens bazo soutenir faire rigola bazo encourager parce que as artiste messiens Congo bato a besoin na ils ont pas on a besoin d'aller dans un pays mon amour dans un père des enfants donc soit azana kata kasho boba na ba vivre ndene faza libanda ya lo ayo bacho na kata kasho c'est muta balingi yote ils comprennent parce que ban il faut ba kene classe ban il faut ba lia mambebele bele je sengara papa za l'envie na bien sûr comprendre faut yo mozala donc ya on moni sikoyo il faut vendre bien yo vendre lo mpanzite yo bimalo mtu ma longo la so nino donc so moni ba messien tout bazo prêter ba courage c'est-à-dire baza bato baza ba responsable baza bato ba ebi vie mais so moni moto amko déconner na tomba kangi moto est-ce que baba ba que c'est vous a la problème moto bosi ça non sola mais so muta même na justice ya linga côté faire go la personne a besoin falide na ndinga bien fali aloba te tala faire na ni barsani eko ba Aza leader na musique na biso mboka. Italiete batukuto wa minene déjà si balobi bongo ye. Oh. Italien nani. Soki batuni o question ya firi. Ndeko no congolais. Artiste bo betane pe o question moko. Pourquoi pas représenter ta courage, nzamba osala robima masalanga esko zali yebeza ezana ngodi wati robima nayo. Ogoso bangote be foye la batuka ba jeune bino ya busoba oluko saka lo wa lo mobo yoza nani mobo pesa bomba ba pouvoir mobo asa aigle non aigle nani ya Bukavu betani au mani ya makabata la iswa koma aigle busoba ni ko ndeko na yo mon pena ke ndeko na yo oyebi ke famille na yo yo kanti musique ngo eza tozanga na ba eni moko eza musique concurrence loyale mais ça territoire ça pour na mutema pour le so koi a non memo ngaiti pour na ozawana so le faire koi a fada za kiskana mutali boso o yebisa batu bozo boko taraka to ke no pite yet boko bisa musique ngo koma en mo lo so ende en no sale simba te batu basala copy wana pe simba za wera na jibe ya ma polémique bango simba te on te ba on faire simba te bon mais quand je simba te mozo la ne faire tikana comme ça makam na yo be ça makam na yo et simba te copy wana moni ba suiviste ya mabe kopi wana elaka wenge esila pe na wenge yango 25 ans passé yango séparation na de bakutani ba obeta eko simba te que c'est monté ba oyesa bango ke après combien d'années ba beta ne ba tche wenge ezate na ite so comprendre ya wenge c'est normal pas moninga na o so ba tunyo question lo ba normal
est-ce que bango bazanga na conseiller te ba bureau na bango ba esa bango ni donc bovanda na ba bureau omoni bato bango bazaki ba bureau na bango ba koka ko esa bango le hotel parce que bazo diriger na ba bureau kabele sando le mo lo beno zati bato babeta ba bureau na bambata il faut esa bango pour moi bureau le belé e ozati pour so biso benet na wenge na ndenga wenge biso benet le roi de faire chance na mututu ana droit ko loba ndeti ka so na ye na bandiko yebisa president yebisa na sisi so ko yoka no yoka tika ninga na kenanga sanga ya lobi alobi oja ya lobi so prendre président qu'est-ce que mutamayeli a ovana étudier so prendre donc tapichu mswa ko ya vandisi boy c'est je na biso chino kata vandisi mettre ni vandisi donc président mswa yokaka donc c'est-à-dire bango ba yokaka ba bioti so importance ko so ba bio point pour les araganga ngapela na bio obo ba mabanga lukuta. Ça c'est comédie. Avant faire écoute à yebine marmonete o lobo lo batasa na cachetali yete. On a surtout quoi un pour menacer qui aimer la laisse. Ya ko menacer mele. Yete mele a mona matete za voisin dingo azana ba Delville da poche. Ya ko menacer mele. Ba besi bozo lu kesimane. Ya ko bunda ne mele pena. Yo tala mele a Sonia. Ça va mele. Ndavoir na Béatrice pendant combien de temps depuis ba yete lelo. Ça va ventira. Et mele laisse de mingongo. Talato oka tenor ya solo oka bena babiloko ya ne mele ya bandako ye madamboko ko voyager ça auto ça pe batko et puis ta oye na vie na zo ke poto premier poto na vie ali awapi et pas beaucoup les melettes ebide ça na ba dossier bon et je suis dans le ko bela to beta masula kana le bien motali boso abali mamba restaurant na poto ya babiloko ya kisasa eza mama wa boti mwasi ya Emelia ma Pauline Nzongo bando ma Pauline Nzongo moi c'est Emelia bébé Nzongo ba messieurs congolais nyonso tout pour ceux ba lia biloko oya biso ndenge za bonde to ke Dubai poto ko lia biloko na biso photo e pas mabeya zomprendre poto lia biloko na biso ce qu'on a ndenga nikili po bo lia biloko na biso il faut que pas mama ya moi c'est mais le ma Pauline Nzongo ndele loto ko bana banane ba mama wiva na Saint-Denis ape basala ba to komi lelo pe ndezabo kapela pe komi na poto et pas avec la biso jonga parce que baba imela babetaka ve jonga oka ngolo oka pe taba so yeta nga ke poto na vie na ye on a fallu pour fallait tant que poto na vie na ye première place tout na oya lia et pas nan pas bokilo nan imela et wana ye barateke ngai na manusala boye mais imela déjà ana mwasi yana poto mama na bango nde mutu asalare restaurant tozonga batu. Voilà, Toko Bongo Nasuka, avant de clôturer Papi le Prince, message de Zanini par rapport à concert Oyokobetama le 30 juin. Message à tous les fanatiques, tout. Donc, Anna Longo, ce qu'on a à maison mère, parfois on a besoin de maison mère, parfois on a BCBG, Pondera Sawit, Tonya, parfois on avait la biso Ale Makaba, il y avait la biso Didier Masela, parfois on a Kaluji, il y a Bemel Alias, les autres, il y a Bangon surtout. Les 30 bisous tous ça parce que ça conseil à paix, ça conseil à réconciliation, ça conseil à unité. Bisous tous ça là pour nous soutenir toujours bolingo o ezozonga ki amitié parce que na minute il faut tomber la culture na bisous. Pour nous tomber la culture bisous senga tous ça la bolingo. Moto zo ko combattre bisous pour na ko za bolingo c'est gaza congolais. C'est un infiltré mondial. Vous comprenez parce que ce moto a lobby a moto zo boya ma initiative o comprendre directement que Aza Congolais pour initiative les abamou ya paix. Jusqu'à qu'on nous le wana. Le roi de faune de balobagi que une grande partie mbongwana to pesa bande ko na biso babunda na est. FARDC basi na bango bazati. Kama babunda batiki basiti. To soutenir bango. Ba ti c'est o tu bakufa. Basi na bango bazati. Ba veve. To soutenir bango na mbongwana. Ce que le roi bongo za babe. C'est-à-dire bato tout le monde va combattre biso bazana ba congolais te yango papa fatinga na osenga faut ça recensement to ba qui est congolais na qui n'est pas congolais pour belé ba vanda ba congolais te voilà ndeti la mino to kenda ko luka to tamboli ngana sankara to tamboli bakan Mutuni mujamelo zakari to tamboli bakan to luki lupanga ba zakari zakate mais kosa bato aza mona kan père na bata fanfara pamba betate donc to luki penda to luki to tamboli penda to lukate pa basaka za boyo wapo rien mais tellement kama isa bino ke mwana kan leki amuna nakate
yaya zakara mona nakate ndeko mona nakate oji c'est so oyo te comprendre tipo baya koya c'est pas congolais. Voilà, alors très cher fan, Tokomi Bongo Nasuka, il y a émission Nabiso, tu as un qui Bongo, Papi le Prince. Mais avant tout, Papi le Prince, moi de la fin, non, dédicace, pas bateau tout balinga, Papi le Prince, parce que bientôt j'annonce déjà que non, dans peu de temps, à Okende. Non, na Turquie, na kene na vie na honorable Timothée Chimanga, wana kene na c'était. Non kene honorable Timothée Chimanga, oya mimanga premier Dubaï liboso grand frère na honorable Timothée Chimanga. Ah oui, raté. Té, yété. Nga ko sa ta. Boyo mto meminga so na wango na TV, moto lo bo sa ila nga bonheur té. Na kena ndenge bena privé. Honorable Timothée Chimanga. Abi papier en tout cas des aboto betana tout au moins soit 2 semaines. Non donc bana Turquie na soya. À partir avant les 15 juillet, non, ça 2 semaines. Mais bah voyage, mi balé bangi ça. Non, voilà, honorable Timothée, grand frère Nanga, nazo betelo ma grand frère, honorable Timothée Chimanga. Nazo biso ngai à part ma mokese na na famille babonga na leka lo bobo. Ngai na rolo ba ka poto na kiango na ndenge ya okesete, na kiango na ndenge nini. Mais vis-à-vis ba biloko onga na gera apo na grand frère Nanga ya omo nga na vana na kisasa. Comprendre? Ya cheve beblo bobo. Donc nga na famille na biso to polati. Biso to za ba pauvreté. Izana batu muso vina na ebi kaki ngefo ebongela awa ngata na wengete vina ngai obonga na kaki mususu on a ça les années musala nanga donc nga bon donc c'est-à-dire non que dans Turquie non ça 2 semaines à Turquie na vie na honorable Timothée Chimanga so na yimba la moko ban États-Unis bo zelanga pino libika zelanga yi na zo ya des États-Unis maman si déjà m'empatesi déjà PC au mot d'ordre dans l'émission américain ba bang na mabe na ko contredit sur Hakim wa sa fi même pas senior ya ngale kanga na idée na bête sko boy zo comprendre a zo ko lisa sola e kuna leader comme na kuna bato balinga papier les prince so ngobe nganga numéro na code des armoires nanga o beta 250 betika plus ya wuli musheni 97 067 1644 plus ya wuli musheni 89 99 55 194 là on a profité directement occasion na remercier na dédié émission au na Yomoko Natacha Yama Karine Yama na dédié émission par yo papier les points yo bana luka yo l'homme de double passeport diplomatique on a Karine Yama et non c'est Karine Yama donc Gaza l'homme de double passeport diplomatique Karine Yama pas sa femme de double passeport diplomatique la personne va monter na remercier ma casse archevêque même le bobo na Paris mais c'est zéro fainéant à qui presse de Lausanne na personne ya Léon Mundele venanga Garin Kombo ya Roger Mvumbi ya Olio Pelé la MTT le Japon na kata Dublin na personne va monter ma casse na représentant voilà ba panneau solaire na Congo MDD business ils sont ituku na personne va monter na Empereur JP Lumbala pourquoi pas na PDG Maluma Voka hein BDG Maluma avocat na Serge Makila Dragon de la Monnaie na mon colonel Franck Ilang na peso bambote donc na remercier sous makasi na yemoko fe na ngai président na Lille président na peso bambote na peso bambote na Gimalela bambote c'est l'infomo hein mannequin de Paris Chikito Bango allez moi la Paris 16e yo pe na remercier bana na ngai Fatou Prince Day bonga na ben musheni moyo bota atena ba la misata ngana sali la pena ndenge bible ça Jésus a c'est quoi après 3 jours tous ara Père Fils et Saint-Esprit misata na sali la misata boso ba komi 4 de la Bible sali la misata 4 beaux étaient pour les États-Unis pour na où ça 4 pour cardinaux. Voilà, alors très chers fans, merci beaucoup. Hein. C'était là Papi les Princes. Un réel plaisir en tout cas de le recevoir. C'est un monsieur qui parle très bien. Hein. Il a l'actualité en lui. Alors de mon côté, j'ai dit merci comme ça à toi le boss. Hein. Un patron qui se respecte, le DG des AMS Kinshasa, mais c'est Cédric Ound en tout cas. Merci beaucoup, mais c'est Cédric le DG, un grand DG en tout cas. Merci aussi à toi depuis Soudaf comme ça, parfum des femmes, Jancy Bavoudi en tout cas. Big up à toi, on est ensemble et il n'y a pas de souci. Depuis Paris, joyeux anniversaire à toi, Mama Fatou Ilunga, la reine sociale. En tout cas, je vais chanter pour toi, Mama Fatou Ilunga. Joyeux anniversaire, Mama Fatou.
Joyeux anniversaire. Alors, c'était là pour toi, Maman Fatou Ilunga, la reine sociale, une dame qui s'est aidée. En tout cas, merci beaucoup. Et depuis quelque part, tu es tellement belle. Alors là, tu es tellement belle. Oh là là, je te salue comme ça. Nadette Eboma Kou Mabolia, depuis quelque part, en tout cas, une très belle dame. Merci beaucoup d'être à côté pour nous soutenir en tous égards. Alors, derrière la caméra, je te salue. Kevin le montage, Imak Makengo, depuis Kinshasa, je te vois aussi. Capriski, Lokwa, Rina, Amissi, big up à toi, bon vent. Quant à moi, je vous dis une fois de plus encore, bye chez vous. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.